Isaac News et Télévision. L'homme simple, José Young. Pakistan, ma bien, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah, yeah, yeah. Sosola, Bonjour Naba fidèles téléspectateurs, il y a Isaac News de télévision de partout dans le monde là où vous êtes. Je vous salue, c'est toujours au moi, Plati Lukao, votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple série Isaac News télévision. En tout cas, merci pour la confiance, merci pour la fidélité au Bozoko Bakopé Sabiso du jour au jour dans la chaîne Nabino Isaac News télévision. Là en particulier Namoni José Yungu, l'homme simple, la patronne Karine Louti, Maman Rose, la patronne sponsor numéro 1, Maman Mifi Kabelo en France, Masola Kabelo Toti Kilae, Maman Sifa na Dubaï, Bozali Ebele. En tout cas, un grand merci Nabino. Sans plus tarder, comme vous le constatez, Naza na balabala, Naza a plateau, na pena invité, toujours meka un peu comme ça une petite analyse avec vous na ba action au hôtel de ville aza ko procéder ces derniers to yebi bisonio so ke yambo pap aya hôtel de ville a procéder qui na opération moko ya kolongola batunyo so bateka tout au long ya boulevard Lumumba pour être boulevard et à la propre na boye ya pap menacima ya pap opération na et comment qui continuelle et tikala en fait et tikala kaka na boulevard Lumumba te mais comme na ba boulevard nyonso to na ba macadam nyonso ndenge toloba na lingala na ba prince nyonso donc ba bar les gablo et loko nyonso même maison ndako ba tonga o eliato et tongama au delà ya limite ya l'état bazo koisango bazo buka oyo na lopoto to bengi ba construction anarchique. Donc ba biloko wana nyonso bazo koisango ma opération wana ezo sala esengo pona ba imboka mususu bazo sepela nango kiza eloko moko ya kitoko makasi gouverneur azo sala eloko moko vraiment ya kitoko ebele baza ko applaudir yango bazo loba ete ezo sisa ba embouteillage ezo kitisa doza miyibi soki batu bazé belende e facilitera kimoyibi mais côté ya ngambu ya batu mususu pe eza sujet ya regret ya mawa ya pasi ba o baza ko perdre ba maison ba o baza ko perdre ba lien na bango ya misala to yebibi sonyo soke congolais à mekagampe ko souffle ko vivre na tout du jour parce que na mboka na biso Congo ba emploi eza pendate et loko OP ça la été mutunyo so bima na balabala a mekampe ko débriller mais décision au l'état zui balobi ni nul n'est au-dessus de la loi ezali mibeko ekwei donc nous tous nous sommes obligés ya ko obéir nango mais ezo ça la passe pour na batu misusu na kolinga bolanda bino moko na ba intervention o wa pezali intervention to opinion ya bayi congolais et bongo tozonga juste après pour na basango mususu mbote papa tout ça précisément bon toza na monga fula. Merci maman. Toza na mutuna moko toza ko tuna population toyeba pe opinion ya peuple zanini par rapport à la situation que fait monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa Jatini Ngobila o wapi ya utaki ko bengana no ba mama na boulevard siko ekomi na ba prince nyonso rond point ezalaki attaquer lemba ezalaki attaquer kalate pe matete Kimbuta pe ba annoncé donc ba bar nyonso ezana Kimbuta wana na couloir kalate pe ezolongwa bino peuple par rapport ya makambo gouverneur azo sala ba impression na bino ezani bon pona ngai no sepe nango penate parce que bazo kotisa lisusu direct ba omatisa susu to ya kuluna to pe ya moyibi na mboka banzela nano eza no bien te bo bongisa no banzela te mais bo sauter premier na ko buka ka ba maison baninga basali ba dépenser nango ba lukata moyen mosusu ya kosala ke ba buka ka ba maison batu bongo en tout cas esunga penza peuple te toka na mutuna moko tolingi na toyeba toza wapi. Merci beaucoup Molamboka. Toyebi que actuellement hôtel de ville na opération Kini Bopeto et le ngona adjoint na Jiroko Mulumba baza ko procéder na opération ya ko bengana ka batu tout au long il y a Macadam Bateka bon quelque part ils a payé ida malamu ko épargner bango na ba accident mais quelque part ils a payé ida mabe parce que bato na tango boza ko bengana bango ba ko kene côté ka wapi sko yo tant que congolais ba intention na yo ba attribution na yo par rapport à la situation na ezanini. Merci par journaliste nengo pesinga maloba ngapo na ngai
eza yo ndeka yo lobele eza un mot bien un mot eza mabe et là boto ngo sala ngo panza ba play so beti calcul tala ndeke kongo zo kende ba yebele ba bouleza na passe mais ta bana kwa mo bazo choquer tango lingo longola bango fosa na kwa mo bodo bongisila bango bobimisa batu na bazando bo bongisa sko zande kanga mitala tensui ya ata msuninga ya gawana mane fiska zo ne muke na ye tango yo bombi yesu na ndako ko t'esprit mo boya mabe as un esprit soit à sa kuluna botola maintenant en place na zo ma 100 francs idée on goyati na sens wana ba kontiba ba ne ba memela makambo mpona ngai eza bien eza pe mabe ce que ça qui bien fallait ba bongisa ne place ba ya ba ko pemela na sens wana te ngai pona nga ba kontiba espace c'est belé so tele ba kinkole ba ntele ba teresa kuna minene bo créer ba activité bo créer ba compagnie bo créer ba boulot ba ya ba kende ne place wana ba sala to on sali kama bo fe ba place nini na go bomba ba play pe ba sa pe mamba bien na sens wana zana banzele belé baby bakasi est-ce que ikanisi ya kuwela na kupinga na batmandela ezaki malamu fallait ba procéder na mno banzela te idenzela na kobongisa nyonso to ya normal mais pona ngai pe nzela pesa bien poso nzela pesa bien te mambu pe egosimba te po banzela bakare ezebele bamoto esenga fana ke na kwa mobwe mais mona kende eza te po nzela pesa mabe fa babanda na mambo nzela apo toyeba mambo oyo ya obenga na bato na sens wana merci merci monsieur le journaliste na motuno tuni biso pona popo ya mama mboka ndenge ba ni premier gouverneur na biso ya ville na Jekoko mwamba osala pena basala bango bien mais na prince nde pona kolongola bato eza mabete pona kobanga ba accident mabebele mais o bazo buka na place na banda kwa bato na oyo ba place o bako buka te bazo buka bongo nde mabe bato bazo teka ba pembeni wana bazo buka ba famille na bango na ba mbongo wana siko bino bozo longola bango chômage ko za susu na eza makasi na vice gouverneur na yeba raisonner na bien kolongola mboko ozo tambola na bien te makambo eza na pasi makambo eza bazo souffrir nous sommes dit maintenant chômage en boka bino so boka sou bato bo boka bablo na bango ça bien te bo ça na bo raisonner bino za no da bien bo vivre bien bana bino batanga na ba poto bana ba vivre bien mais biso zo souffrir pour vous zate yon to vivre kana tout du jour so bozo benga na maman na biso papa biso bande ko na biso ba noko na biso ba ya na biso en tout cas papa boza ba boti bino zo papa na biso bo ba nek bo raisonner bien o bo sala na bozo lukani phénomène au des akubo ko la des phénomènes kuluna on a besoin qui pété social en mot que ça exacté tout tamboli mer ba pays étranger mususu social ndem de sala so le comme aboye so bo créer ba misala au mona kimi ko kota na mboka mais bilo so bozo benga na bato mboka zo vivre mutu so vivre na cop ça cop mutu vivre te so bino pese de place te bo benga ni ba so bo tonga kita bisandu banda bo buka ngo bo tonga na unité siko yo bozo welo ko benga na bato so bolingi to sala ni na mukilo tout le monde ko mabandi ta ko makuluna so na banda ko to sala ni yo mtu zo boka konja mboka botela so na makambo yo bobomela so moto e père tela bato zo souffrir makasi soki to salité to kolia te bino même mutu asala galiaka so bino bozo bomela biso mboka ote bozo bongisela biso souffrance za na Congo yo ngana osenga ga bino zo ba konja mboka mabesa te to koloba na bino bo raisonner bien o bozo sala bien te bo bongisela so na makambo bolobela pona social bolobela rango te pona mabakulu na nde bazo sala ko kata bato konsa ba inapti bozo kipango te est kuna bandela so bazo kufa kuna bozo mona ngote bino makambo oyo est important te bozo sala bien bozo sala to senga ki ba konti bota so likambo. Merci pena monsieur journaliste ngana suki na awa merci na ba keso tuninga bai tuka pena ngana eka pona ngobile ngobila mamba osala ezala te aza na posa nini akomisa biso bakulu na o basi mpo lelo bato bakoma odeprie ezaka bamama sikoyo tosala nini mpo azobuka azotala te ezalaka te mpo omona moto asali atie mwa mesa mpo adeprie alukila bana mwa eloko ya kolia mwa mbongo ya klasi ye azobuka azotala te ezalaka te ntuka achange mpo misala na mboko de ekufa sikoyo luka mbongo wapi to luka wapi en tout cas na lembi mboko yo so ba teka to kabula ndambo muteke na bonjour monsieur le journaliste donc namba idée yo lobi ko na minute yo toza na pasi mingi pona nini pasi na biso to monike ba idée ya mboka na biso eza na malamu mais ba idée ngo ekemo mopanzi pona nini to ko motala na ba bisika oyo eza na ba carnivore te bazobuka bandako ya bato bien sûr faut landa
baprincipe ya mboka me bango mpe batala baraison nini oyo ezosalaki babuka na bisiko bakobuka te ya pasi ekomi po tozomona babisika mosusu ozomona moto aza déjà 5 mètres 10 mètres me bazobukaka parce que bazoloba bacarniveau elekaka na me so balandeli mpe bacarniveau eza te na moment oyo vraiment peuple congolais azosouffrir parce que so totali bien social eza bien te dollar eza likolo kolia na biso eza ya pasi mambo nyonso na mboka na biso o fati aprometaki biso fo asala na na promettre biso te me mpona kolandela bamakambo msu ezosunga peuple yango su bazocoince ngai nango momona yango ekomi ne politique nango momona neti babomosala yango par l'amour intérêt ya kokweyisa msu pouvoir ya fati mpo so totali na baregion oyo bazosalela makambo na niveau oyo na temps oyo te tozokende vers baélection mais bazosala babilo mo ekopesa peuple kanda pour que même kovote bavote fati te fo fati afungola miso moni kotala boye makambo ndenge ezosalema so olandela ngo na miso pende ya molimo eza mpena normalité mpo omona bandako mosusu esa déjà 40 ans mais baye obuka ngo après mpona 40 ans na mobutu azalaka wapi muze azalaka wapi joseph azalaka wapi lobilo mosusu telema esalemi déjà bongo tokokontinue te kosala mabe olobaki oyo esali ke bayina ne 2 ans 5 ans tokobuka yango me baoyo esali ba 30 ans mata eza déjà biloko mo boye déjà esi esalema banda mokili ebanda kama ifo bosunga bandeko wana msu papa atika bango na mwa eteni wana bino boye bobuki yango bozongisi bango comme si bakomi bafaser bakozanga meme na place ya kolukela mongo na place ya kolala ekozala lisu te mpo sa chef de l'état eza bosunga peuple me bosunga bango te na baacte oyo bozosala oyo eza l'essentiel ya malamu ya kosala bokosala oyo eza l'essentiel ya kosala te bokosala yango te parce que so bozosala yango na motema mabe quelque part ekomi okweyisa na pouvoir ya fati mais na logiquement fo bosala yango na ndenge oyo esengeli tala neti na njila bayoki mbela keno mibeko ekwei keno moto aza na liboso ya prince alongola biloko soki otamboli njila na 3 jours okuta babalabala nyonso na babare bato bango mongo bazolongola biloko na bango seke bayoki mbela ya chef de l'état mais façon bango bazokende nango ya kobuka baimmeuble mosusu esali 40 ans 45 ans 30 ans 20 ans eza normalité ezaka mpona pasi wana ezongelaka bango moko parce que bato wana ntongo butu mo bandolela na nkombo na bango misu mpe bavi na bango ekoma vraiment difficulté ya makasi mso eloko moko ne bandosunga libota ne mobili bameka korevoir bameka mpe ntango bazobuka bongo ya kopesa bato wana chance ya kopesa bango meme bisika mosusu batongela bango pour que bazonga susu na esprit oyo bazala baperdre lelo bazonga liso en bonne marche mpo na nga vraimen na sepeli na nga makambo bazosala nde bazobuka mpo ezoede biso baaccident ezosalamaka mingi mpo ntango otala bamaison donc moyen kuta kokati ezalaka te donc nga na osepelanga nde bakoma obuka bongo mpo epesa biso mpe mwa pa baaccident mpesa banosalama esalama lisusu te mpo na nga vraimen na sepeli nde baobuka yango na d'accord nde baobuka yango donc esali kaka bien nde baobuka yango nga bala moni eloko oloba te mais la sepeli makasi ndenge baosala misala kobuka kolongola maison la prince eza propre ti j'avais beaucoup de la presse bon bouteille ezala makasi la sepeli oyo balongola yango nyonso elongwa nga la sepeli makasi aosala mosala kitoko la sepeli makasi mpona nga vraiment na sepeli na ngai te na acte basali mpo eza na place mosusu motu nde aozwela mbongo na ye aolesa famille na ye kala na place wana yo sikoyo akoye osali acte wana akomi kaka bongo aotelinga na place oteka eza te sikoyo wana eza oboma baninga na o bacongolais mpo na nga likambo ezaki oloba nango yango wana. Dernièrement, bautaki ko sokola, bautika na lobata bongo ko sokola rond-point, molar, lemba super et bientôt là, bakozala na chango précisément na Kimbuta. Donc bar nyonso eza na couloir Kimbuta wana kutu, ba misusu déjà ba bandi déjà ko longwa déjà malembe. Donc opération na eza ko continuer kino na nchili. Na kolinga bota la mwa muke extrait ya opération o esalemaki na lemba super et bongo tozonga juste après.
Tumba. C'est vrai. Hein? Voilà, Bouti Kolanda Nabilili, Binomoko Boko juger opinion du peuple congolais, vu conjoncture actuelle, il y a Mboka, Mboka Ezako Tambola. Là, d'après moi, d'après mes analyses, Binobe beaucoup poussé opinion, pardon, dans commentaires, essayons un peu de réfléchir ensemble. D'après mes analyses, les constats que je fais, bien sûr que oui, Moussala Bazo Salawana, quelque part, Eza Malam, mais quelque part, Eza Mabe. Na sens nini. Du côté Malam, Eza ko embellir ville. Vous voyez, depuis Balongoli, Bamama, tout au long, il y a boulevard Lumumba. Donc, ville, du point de vue beauté, et comme moi propre. Donc, aux Otambola, aux Apalaises, hein? Bah, accombrement inutile, les athées. Mais quelque part, et qu'ils ont comme ma bé, bisika, bah, maman, wana, bah, banaki, qu'on se débrouille. Imagine, une veuve dame, veuve moko boye a koufela mobali emploi ezate a débrouiller kana moi coin na moko boye na prince pour aller sa moi bana na ndako siko tangu boye ko précipiter brusquement bongo bo précipiter à longwe et puis ya passe mingi koleka bo bukina bisalelo linaye bo buki ndenge ba misusu ba lelaki na tangu ba sokolaki ka quartier 3 ba perdra ki même na biloko na bango ya koteka et que isiko muto bongo à cause en sortir ndenge à ko vivre ndenge nini est-ce que gouvernement ils a ko réfléchir peut-être par rapport na likambwana na komeka gouvernement na biso emeka un peu ko réfléchir non na likambwana to boité eza musa malamu to sala mais eza ko bongsa pe ville quelque part tout à la paix avantage intérêt il y a peuple congolais na simanango gouverneur de la ville Gentini Ngobila azalaki exemplaire ya kotalisa ete yemoko pe aza victime na makamongo parce que ba biloko pe ezalaki ya ye donc ba bien na ye na koki koloba oyo atongaki ekoti la kembongo abukaki yango ezaki na lemba soki na bosa inte nyoso ezaki ya kobukama tout cela pona kolakisa ke lui-même aussi il est exemplaire mais ngampe ya peuple congolais ngambu ya ba mama wana oyo ba se debuyaka to meka un peu kota la pona bango que ce qu'on peut chiter to lobela siko makambo etali élection kalate l'honorable Jean-Paul Tumba oyo wapa kota la candidat député na Kimbanse qui donc candidat provincial pardon na commune ya Kimbanse qui en fait atikali silencieux te na ba action na ye azako koba ko améliorer ba action na ye na tina ya kotali sa bana Kimbanse ke yende oyo il faut bango ba pona abeta ki sete na o etali ma ponami ameka ki ambe ko tali sa vigilance et pas bana Kimbanse ke bazaka trop distrait actuellement Kimbanse ke eza ko souffrir makasi na problème nzela soko bandi na cimetière Kimbanse ke na terminus kino dokolo nzela za malamu te mais il y a des députés au bayaka wana bazui ba voix ba kei alors l'honorable Jean-Paul Tumba ameka ki ambe ko éclaircir ko éveiller ndenge émission eza koloba éveil du peuple ko éveiller conscience ya bana Kimbanse ke bo pesa ba voix na n'importe qui te voix ba pesa na mwana mabele mwana ayebi passe na bino ayebi souffrance na bino bo tala bato bo pesa ka ba voix ba yaka ba kendaka mais tala lelo bo souffrir na problème nzela bo beta bino kara tala lelo bo souffrir makasi na problème akuluna batala ngo côté courant n'en parlons même pas alors ameka ki ambe ko conscientiser population na ye ke ba soutenir ye à cause de la candidat oyo na baka bongo akozanga te ko porter bango soutien kaka wana te et puis aza candidat moko aza komi talisa déjà lobi soka bimi nga po na nga ba tia ya ta ministre sport po aza prêt ya ko assumer ya ko accompagner même jeunesse ya Kimbanse que du point de vue sportif ba kende musika accompagner qui peut club moko ya jiu-jitsu au kaiza na commune na Kimbanse que tozo proposer bino bilili na opération o ba procéder qui na remise ya ba brevet pe na passation ya ba ceinture je crois bien que nga na koloba mingité que les images parlent à vos l'antenne Tumba de kombo na ngai yango wana voilà makambo mosusu etikali je pense que mikolo ko ya liboso tokosolola yango na yango pona ko soutenir musala oyo ezo salama na jeunesse na biso ya Kimbanse
toza na organe moko ya appui ya soutien ya jeunesse ya Kimbantseke oyo tobengi Fogene. Fogene ezali nini? Fogene elakisi Fondation Jean-Paul Touba. Yango wana Fogene. Na nzela ya fondation wana tokoasire encadrement ya jeunesse. Tolingi makambo ya boye mbala nsima ntango ekoleka tomona RTNC eye awa ekozwa bilili. Ekosalama. Pourquoi pas na Kimbantseke awa totonga même basali ya spectacle. Totonga basali. Eza possible. Tokoki kotika kate bato bayaka ye na ye azwi bavwa na ye ake na ye soki azoleka mpe paka biso mbote na musika na kati ya jip tokolinga yango te fo tovote mutu oyo soki esimbi te biso nyonso club la sagesse tosangani toke wapi na ndaku na ye toyebi ndaku toyebi opération toyebi ndaku oye bolobi olakaki biso tozomona clair te biso yeyo toye mais muto ya uti bandal soki asali toke kolandele wapi. Ce qui est plus grave, pendant 3 cycles électoraux tosali na mboka na biso awa 2 fois tozwa ba burgmestre ya Kimbantseke moko abandaki kouta Bumbu moko autaka Bandal 2 fois ba burgmestre ya Kimbantseke. Ozasira koyeba makambo ezoleka awa na club la sagesse akoyeba yango te. Yango wana nasengi appui na bino biso nyonso bao toza awa ba papa ba mama jeunesse ya Kimbantseke totelema tosaligné na sima ya candidat na biso oyo azali boso na biso mwana na biso ya ndaku yaya na biso camarade na biso papa na biso Jean-Paul Tumba na yo nayebi ete tokoresi. Fogene eza na ba objectif ebele. Parmi ba objectif ya Fogene tolobi to encadrer jeunesse. À part encadrement ya jeunesse toko lutter contre insécurité oyo ezo régner na commune na biso ya Kimbantseke. Toko lutter contre sécurité. Les locaux salatana lekino mwasi na 19h. Ok kosombe loko na coin ba policier ba kangio. Moyen osambeza te futa mbongo. Toza na posa totelemela makambo wana. Toyebi biso nyonso na Kimbantseke courant malonga ezalaka te. Mais chaque mois bazwa kotikela biso ba facture. Foto futa ba facture wana. Lokola toza pe na mutu akolobela biso te. Tosala nini? Tozo futa kaka. Yango wana cette fois-ci to voter utile. To voter ndenge nini? Utile. To voter mwana mabele nazasi akopesa solution na ba problème oyo toyebi malamu ya commune na biso. Je dis et je vous remercie. Isaac News et Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan Mabian, lié l'image. Il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. Sosola. Pas assez de commentaires ajoutés là-dessus. Et là qui l'honorable Jean-Paul Tumba au appelé candidat député provincial na commune à Kimbantseke na district ya Tchango. En tout cas, bana Kimbantseke mutako soutenir yoana bolandi na bokebi mingi koleka oya lobby. En tout cas, boche maboko na mutemo sana ye prophétiquement parlant na monnaie déjà fois ata ministre sport et loisirs Sokabimi. Je crois ka kobima na longa no soki. Donc futur ministre ya sport et loisirs na bino ye wana bana Kimbantseke bomoni na ba image, ce n'est pas moi qui le dis mais lui-même bomoni ndenga za na posa amour zèle ya ko soutenir mais ezala tendenge bao bakendaki
Bosani Bana Kimbase, que je crois que ça la bonne côté. En tout cas, portez-vous bien, nous sommes arrivés à la fin. C'était juste analyse. Yalingena présenté bino na mukolo. Yalelo, je rappelle qu'à l'antenne, c'est toujours moi, Plati Lukaou, l'intelligence au service de son travail, votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple, c'est News et télévision, émission et la rabiso ba conseil éducatif, wap ba conseil wana et éveillaka esprit âme corps na biso pour que to parvenir ko tomber na mabeta. En tout cas, ce que dans la liboso, ya ko tomber na chaîne Isaki News et télévision, ko bota na te ko s'abonner massivement, commentez l'émission, likez et puis partagez. Portez-vous bien. Tout mon ami na numéro Oezakoya. Bye.